Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Pour éviter qu'il y ait matin à civil, parce que civil, on sait civil, les matins sous papa Bokoto. Quand attention. Non, biso to ça qui on te na but kutu ke matsa papa et bima sur la toile, batnion so ba non to ça quand ils a vraiment en huis clos mais ya koko. Mais tu vois pas vous rester na libala moko famille balingi yote, parce que on se plana to bali mobali papa Bokilo ayete, ndeko papa mobali na ayete, yo mroka kolatino voile na yo na mawa un peu stress parce que mon okara la taille robe na yo na robe na yo na mariage civil. Oh, mais bato belé awa ça ba mariage civil awa. Ya bata to ça ba mariage civil sans pour autant toke. Et ça ba mariage civil monte ça ngo te que popo kende na libala. Bo ça ngo popo za nanu ensemble, bo meka ko bunda komba moko ensemble. Kilo mo ya lo baka kiabi akomela ko na Facebook ayebisa yo ke prince kamobalo ozawana aza mobali ya bato tikaye otika kate poana lo beaucoup to ayemba on bandeko ya basi balingaka basi bandeko mibali te siko ya bandira zero bandeko ya basi balingaka basi bandeko mibali te siko ya bandira zero bandeko ya basi yo balingaka basi bandeko mibali te banda za mutaliboso te za bato ekomela bango bon c'est juste parce que bango te pour la nuit moi c'est que toro ma ouais je sais pas ils ont par exemple bon pour le moment ça va ils ont compris après les cas pas Bokilo nous combien papa Bokoto papa Bokoto est-ce que presque on a 3 ans pour vendre pas Martin presque payer on sait qu'il y a plus que là papa Bokoto nanda oui déjà aïe bara presque oui vous solara bien vous ara bien ah ninga nga non teto sola bien to za bien deli ezaki OK yo pesi papa mbote puis c'est tout hein aza papa aza maman te o bozane trop collé et tout bon bazara na bango pe ba bazara très cool bo solo la zo sexa yo mais il n'est pas du genre comme ça aza bongo te aza papa mo aza carré aza ndenge na ye aza ndenge na ye to koma baninga ndeni peut-être tindela ka bandeko ba ko pesa papa na bino na nango asengaka mutakoma mobali ti mobali mutayaka na prédote asolaka na famille na ye avant asolaka na bango avant est-ce que na vie parce que au kendaka potote au risque que to bota te non kendaka potote pas Bokoto loba ah oui presque non kendaka potote au kata maya ta ngambu te ba avion ko sala crash papa Bokoto nani ebisio ezaki kanda muso ana kanda olobaka makambo mbonke ko sa passe ko ba garçon ba utara poto vandira mwasi moko séjourner bandeti suka ntabongo yo ebisanga ke non azaki ndumba dans le passé oh so azaki on sait que ezaki dans le passé dans le présent ngana mona ngote quand tu conflit na famille ba zela leke zela pona makambutu ya poto bat bosa ba maye civil ba mwasi na mbalite ba sali maye civil ba ke pona communauté de bien kaka et si ko ngana zina nga muntu elinga te mukanda mo ya sio yo fele na sa te aolani papa mate pona mukanda non non ce n'est même pas pour ça ils ont biso mi balé ya landi nga pe la landi et to landana mais pas Bokilo peut ya ça nzima déjà to yebinde kienda so pas Bokilo nzima ki puska ata moi mesa bolena pas Bokoto na ndenge pas Bokoto le ki wana isa pas Martin je t'aime pas Martin mobile nanga je t'aime pas Bokilo je t'aime deko mwasi pe ya mobali posanzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil.
Ah, Fondation GLB na pesa yo nini? Fondation GLB ezonga kizamba ekota kilibinja basoko mandaka mata basangu tine yali pwani kuluka njete esa la bino nini Deborah mafuta Deborah esa mina plante naturelle mafuta Deborah ekati bango baoba mafuta Deborah ekati kata kata bao mafuta Deborah suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB ngai na bino simbali sakanya mafuta Deborah kilelo. Ba vérité. Bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci d'avoir abonné tout au bout à la chaîne Nabiso Congo, Liziba TV. Désormais, l'émission 4 est sur la RTGA chaque samedi à 22h30. Bolanda Nabiso qu'on a rediffusé chaque mardi à partir il y a 15h30. Nous avons la 4 RTGA. Merci aussi d'avoir abonné fidèle au bataille à la émission Nabiso Oyo Ba Vérité. On le bara toujours Ba Vérité sur Makam Auto Salara sur l'actualité Nabiso. On est là, toujours on a la carte il y a Congo Liziba TV. Merci à nos partenaires locaux au Balanda Kabiso. Chaque jour toujours Maboko Papa pour le Fiki pour FBT Misalande. FBT l'agence c'est pas comme les autres. Na madame naye voilà maman Nathalie Fiki pour na PCOP Mbote ya Yvette Lisiki Niki Minaj à Paris monté Maya. Après c'est Giclo Winner na peso mbote nazo rappel ba pema nazo kokate nazana elelo baluka kaye balingaka loba bazaka penza na posa loba aloba te na makambo ekeye zogi mais plus to sur la plus carrière nae plus sur la plus ba projet naye makambo ya yé plus o eza ya yé pour na boulot naye pour na carrière nae loko eza ba vérité que bo ça ne kati pour que ne gauche droite ya ngoto ça ne ga le ba vérité pour na koyeba la vérité oyo presque abombela biso oyo eleka sur les réseaux sociaux o toza ba sujet ou 3 4 sujets to kolobela ana kati ya ba vérité. Bonjour Prisca. Bonjour Kevin et Panda Lekecho rêve. Ça va hein? Oui, ça va très bien mais si nous personne va abonner tout ya Congo Liziba TV bon la dosiko na émission na biso ba vérité. Je pense que Zamba nanga liboso yo leka na Congo Liziba TV. Donc bo yambanga bo pesa pe matoi na bino. En tout cas lelo na bino. Na bino to lo bakaka ba vérité. Toujours la vérité, on s'attend à 4 mais 4 on même à la prochaine par rapport à Yangonga, par rapport à Tempeto Bandele, mais tout ça la vérité. Presque un bon projet, bon faire. Oui, bah projet, Nzambe a ocha loboko. Auto salut et site réalisable chaîne déjà YouTube et zo kende bien na ngolo Nzambe et to meki un peu ko baksa moi en plus na chaîne YouTube na biso parce que ba ebika ki to sala ba live to sala ba émission to tchara mingi ba fête ya ba artiste et tout mikolo to meki un peu ko kende moi musika to banda pe ko tourner ba film donc Dieu fait grâce ezo kende ning ezo kende wana je pense que aux jours à venir Nzamba osala oya moni parce que jusque là nazana na babono ba s'abonner na osenga pe ya Congo Liziba TV bo s'abonner pe na presque la Paradoxe TV kaka pour nous soutenir osala bien. Voilà, kaka pour nous soutenir et osala bien presque tozana lelo oza actrice comédien tozana mawa tozana pas si vraiment oyo toyebi ke maman Chako oza actrice munene oya tika kibiso o ça fait déjà presque 3 semaines oyo bemenezo bima déjà programme et je pense c'est mercredi de matin à maman Chako mais est-ce que parce que pas occasion à travailler na maman Chako même scène? Oui, déjà à plusieurs reprises. Nous avons déjà l'occasion de travailler avec maman Chako, à jouer maman Nanga, à jouer maman et camarade et tout. Donc nous avons l'occasion de partager les mêmes scènes.
C'est bon. Et ça qui on dit que maman Chako, bah puis ça que maman Kofi. Et ça lui comment? Ça là qui comment? Oui, ça fait toujours mal. Moto au solo là naie, après ça, pas soit pétant naie, à couper ça au conseil et tout. Et ça qui n'a vraiment pas si, parce que Toyoka qui est vraiment malade à makasi du coup à Kofi. Voilà. Et ça a préparé, so yebi que mutu mo boisa en hôpital, à un cas grave et tout, à zobela, à compagnie état mon critique, bino so comme vous a préparé. Non, c'est la lione ya maman chaque autre la préparé te et le mot et la biso boilo quoi kake du coup boyo qui malade ya makasi te bou à Kofi. Donc et ça qui passe tous les là qui et tout Nzambe mo kwa sa ki amona ki fa sala na minisi ngana e kokaki atiki biso aki to pesa ka merci na Nzambe. Voilà, merci na Nzambe, merci na batutu oyo ba les livres maman Chako. Déjà je pense les 14 oyo déjà matanga maman Chako zo bima to kozala wana biso presse mobimba pe batutu panza ba panzi sango lokola to message toujours ko panza sango. Papa pour le fiki pour FBT Misalande, mon papa adorable pas comme les autres, madame maman Nathalie fiki pour FBT, ya Gisèle Tati, maman Versailles, c'est monté ma prince Giclo Winner, na Pesio Mbota, bon séjour na artiste Apu Firenze na Kati Yakid, à Kati ya village Panda, au dosa l'émission, au toujours dosa la marne, biso presque déjà tout le monde évolution les bien, au bichai na yo presque La Paradoxe TV. La Paradoxe TV, tout le monde déjà félicitations. La chaîne est vraiment kitoko, vous avez tout ce que chaîne n'a pas projet ça nini kaka ba émission, théâtre, c'est comment? Bon, au tout début, Hermassa qui chaîne nanga, na bané ko viser plus ba film été, na ça qui en juste pour na ba télé-réalité et tout, ba toko ça en a fait mon quoi artiste na mais quand peu pour faire passer mon chaîne nanga mais par après, dès na yo mona ki za peu bien, nga moko na place ndenge zara. Na commis film et la côté na chaîne serait mieux na se produire au fait na ça la autoproduction na l'élection na chaîne nanga pour esunga pe na meka un peu pour évoluer na musana nanga parce que jusque là na on a tika ko ma film était il y a prise ka commis à côté na chaîne moko na préférer qui film à liboso et les na chaîne nanga moko on a meka un peu kota la suite nango après on va continuer avec voilà to so ma solo ya prise ka to so vraiment ma solo ya chaîne na yo oye ko to yeba pe évolution nango tu to kota ka entrer moko pour ezala bien a dozana prise ka kabushika kanushipi la fille oyo boye biso tout totaki na ba réseaux sociaux oyo peut-être ba internet c'est ça là qui un peu cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois Nzambe ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando docteur Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na film pour être très belle et naturelle fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau Capador ta Guilain le Bourgeois ya boye bazui wapi basero balinga cimenterie vanda ta ya kano ta ya ndroi ta ya kilo wana ozui wapi côté Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition pour vivre parce que pour ils ont besoin ils ont des place dans mon quoi pour finir les peines de beauté olingi bando peine de beauté ozala na po ya ba bébé ozala vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56, 48. Angola, plus 244, 93, 25, 59, 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Voilà, vraiment, et ça là qui est un peu moi, genre, et sur internet. Bon, Priska, ça va? Oui, ça va très bien. C'est qui capo dans la canate. Priska, et ça, la vérité, et ça, plateau n'a pas ça congolais, n'a pas côté la biso, baza pour ça peut baïba. Gauche ou droite, les kaki parce que courage d'abord, parce que tu es une femme forte. Dans ma campo, et les qui là qui ont quitté Mati, on mettait toujours aux applications kitoko, au salipika, on kitoko, plus comme l'oba. Oui, là, Moulouba.
biso na presque mamu tout elekelaki yo ke ezongi moral na yo ezaki na ndenge nini? Bon, à un moment j'étais un peu perdue parce que ezalaki mbala nga liboso maman abongo ekomela. Je suis pas du genre à ça ba clash na YouTube ya ofinga na et tout. C'était pour moi la première fois de vivre quelque chose de pareil. Le but après n'a commis le bon. De toutes les façons c'est la vie. Na koki koka ta vie nanga mpousseté dans un jeune et ça mambo eza liboso ezozelanga peut-être à l'avenir au pe cause à la bénéfique pour nanga. Pourquoi est-ce que na komitika na koya na tika la ovanda na se na loba qui serait mieux na télémana continuer ça nanga comme d'habitude et RNAO continue na zongeli pe ba tournage. En tout cas ça m'avait beaucoup aidé ya komeka un peu pour surmonter ma makambo on sur les tu vois ça là qui est un peu moins rage. Tout est banal, non. C'est comment presque n'a papa Martin? Ça va? Ça va très bien. Ça va très bien? Oui. Et presque n'a pas beaucoup de kilos, je dirais ça va parce que ça n'allait, quand ça n'allait pas, parce que c'était sur les réseaux sociaux, continuons ça au courant et tout. Et pour le moment, ça va. Parce que les athées, donc ça veut dire que ça va. Comment on a papa, mon père est qui n'a pas Martin, ça vous savez déjà combien de temps la relation? On a fait plus de 3 ans. 3 ans. Oui. Plus de 3 ans, non? Presque après, ça dit qu'on a temps à rappeler qu'on a la pas beaucoup de gens sonné. On peut parler de mon carrière. Si, ça carrière parce que mon les passages aux autres les Congo les va peine la vérité. Toi que les camarades au public et peut-être au loba, peut-être Mike Toubaïbi qui va traiter de façon ébélée, va traiter Ondoki, Ndumba. Oui, parce que Ndumba mobiso mo kakati. O to sala ne musala leki na télévision à lobby que onde bon na biso wana bandoki bazali bandumba baza et tout et tout. Un jour, so mutu so alobi na nga ono banga te na okama te. Biso mo déjà to se pointera du doigt ya oloba mambo wana nyonso. Donc ezaki nango elo mo boy oyo. Ezaki normal mutu so aloba ngo. Pas beaucoup de combien? Papa Bokoto. Papa Bokoto. Est-ce que plus qu'on a 3 ans pour vendre pas Martin, plus qu'à payer on s'en va plus là Papa Bokoto nanda oui déjà. Aïe bara presque. Oui. Vous saurez bien, vous aurez bien. Ah, nous avons un této sur la bien tout ça bien des. Et ça qui ok, il peut si papa me botte puis c'est tout hein. Aza papa, aza maman t'es au beaux années trop collé et tout. Bon bazar na bango pe ba bazar très cool, beau solo là, zo c'est ça yo mais il n'est pas du genre comme ça. Aza bongo t'es, aza papa moi aza carré, aza na aza ndengina to ko baninga ndeni. Et ça ok, au PC mbote. Ce qui va na c'est tout. Na 3 ans on a pour au salaire 3 ans. Parce qu'elle va passer combien à l'écart côté la famille à Mobalina? Bon déjà ça na biso ezora biso temps mingi yo yebi leke ko tambola et permettre à bisoter. Et permettre à bisoter, c'est la raison pour laquelle ate pas biso na ko maka rarement. Na ko ça na année moko na kem sur 2 fois, même sur na ke 3 fois. Déjà eza naza fi monter na passer la journée na ngana ndako na ko banda tambola et on nyonso na pas ba kilo je passe ce temps là. Donc bah moment on a bandé ko temps donc je sais pas compter pour dire que 3 ou 4 fois non mais bah moment on a ndé ko temps na bandé ko temps. Bah moi zo temps mais comment la dure il y a ba parents on landé ba lobaki ba babo ya ba kilo na yo. Je pense que l'image un peu trop relax à na Congo les TV. Déjà 3 ans après Liba Leoya papa Bokilo a boy. C'était à cause de quoi? Je sais pas. N'invité mon na ba raison j'espère qu'après ça qu'on a télévision donc n'invité. Azan ba raison tu bien avant Liba les ala tout le monde a bon famille tino invitation ba y avant Liba ya ratina non mo près d'autres pour mon accueillir. Yo sikoyo. Avec l'autre lettre tindela rabandeko. Ba ko pesa pa parent na bino. Na ngo asenga ka. Mobali mutaya kana après d'autres. Asola na famille na ya avant. Asola na bango avant. On peut parler d'autres choses. Si, mais normalement... J'ai besoin qu'on parle de ma carrière, parce que là, c'est pas on a ma risqué, carrière. Non? On a risqué. Qu'est-ce qu'il y a, Nini? On a risqué dans la vie parce que au Kendara Potote,
au risque que to bota Non, okendaka poto te. Pas beaucoup loba. Oui, presque. Non, okendaka poto te. Okata maya ta ngambu te ba avion ko sala crash. Papa bokoto. Nani ebisi yo. Ezaki kanda mutu so ana kanda olobaka makambo mbonke ko sa passe. 3 ans après 3 ans au bala yo papa bokilo aboy mama bokilo aboy en plus yaya to kilo mo ya lobaka kiabi akomela ko na Facebook ayebisa yo ke presque mobalo za wana aza mobali ya batu tika ye otika kate poana lombo kuto ayemba bandeko ya basi balingaka basi bandeko mibali te siko ya bandeko ya basi yo balingaka basi bandeko mibali te naza mutaliboso te za bato ekomela bango mamba bongo c'est juste parce que bango te pour la nuit moi c'est que toro ma ouais je sais pas ils ont par exemple bon pour le moment ça va ils ont compris après les kanango vous êtes na belle sœur pour le moment ça va oyebi les ketchu pour baloba oyebi pour baloba ke oh non pour le moment ça va tolingi presque baza pe na temps là parce que baza pe bata télé te ils équipe ba journaliste ka lokwa yo les ketchu nde ande ko pousser bango non to sala ba émission pour na ba vu na bango par après ba comprendre que non ba journaliste wana nde balingi ba jouer na bango après batika pas si à moi na mais quelque sorte babi eza ndenge ya papa Martin yamba liboso abalate na poto abali déjà plus de 3 filles so bwana bango pona nini yo puso yo panza libala ya batu nde na bango aroki babino ba fille théâtre ma ministre qui n'est pas na yo papa nabi Martin fait partie de ces rares garçons ba utara poto aya vanina mwasi moko achata deuxième fille il fait partie de ces genres de garçons là oazan akil attends deuxième fille a acheté ko ba garçon ba utara poto vandira mwasi moko séjourner bandeti suka ntabongo yo ebisanga ke no azaki ndumba dans le passé oh so azaki on sait que azaki dans le passé dans le présent ngana mona ngote voilà papa koto déjà vous me la plus qu'à moto papa Martin alingi modinga pa Martin makasi oui na nyonso ana oyokano etali yo pete non koloba ke etali nga te c'est trop dur aza papa na est-ce que papa na oloba likambo etalanga te na ndenge oui etali nga raison pour laquelle omonaki to annulaki mariage civil parce que etalaki nga naza mwana nakoki jamais kosantete naloba ke non tolingani et tout je m'en fous ya o papa oloba non toza babantu les parents baza très important na maman biso nyonso on peut pas faire quelque chose aux parents bazo lingate biso to sala on kana mutu makasi parce que toza bana ba jeune et tout et tali biso te non pour ça qu'il na mutu makasi na mutu makasi moningo mona na sangisi fête ya bato belé to kei bon civil tant que papa boy mais yo bino ça civil point on est allé parce que on avait nos projets on pouvait pas tout arrêter. Malgré makelele ya papa bokilo parce que aujourd'hui cité ya ça ka mwana bonka civil abalo kaka pour la communauté de bien kaka presque pourquoi libala bandana na coutumier boké civil religieux non oyo kana sangwa mariage blanc au sali mariage mon boy juste pour permettre na mbali peut-être beaux ensemble les gens ba combat musu ba bundango musikate bon vendre ensemble bon mais un peu c'était la raison pour laquelle on fait d'abord ça pour niveau tous ensemble tout pour nous combat ensemble mais pourquoi pas éviter qu'il y ait matin un civil parce que civil ton civil les matisi sous papa bokoto quand attention non biso to ça qui on était na but kutu ke matisa papa et bima sur la toile batnyo so ba non to ça quand ils ala vraiment en huis clos nande ya koko mais tu vois pas vous rester na libala moko famille balingi yote batika o sepelana to mobali papa bokilo ayete ndeko papa mobali na ayete yo mroka kolati no voile na yo na mawa un peu stress parce que mon okara la taille robe na yo na robe na yo na mariage civil oh bato belé awa ça ba mariage civil awa ya bata to ça ba mariage civil sans pourtant toke et ça ba mariage civil monte ça ngo te que popo kende na libala bo ça ngo popo zana nous ensemble bo meka ko bunda komba moko ensemble bato musu ba sala ngo ti baza mwasi na mbali te baki ba sali mariage civil ya mikando e bonte oui mariage civil wana te Zambambe
Non, il y a des famille bonne route comme on il y a un lobby té. Le côté conflit na famille ba. Zela leke. Zela. Pour na makambutu ya poto bat bossa ba maye civil ba mwasi na mbalite ba sali maye civil ba ke. Pour na communauté de bien kaka. Et si ko ngana zina nga muto elinga te mukanda mo ya sio yo fe na sa te. Ah olani papa mate pour na mukanda. Non. Non. Ce n'est même pas pour ça. Ils ont dit ça, il y a lundi, il y a lundi et tout landana. Mais pas beaucoup là. Tu peux dire ça, ça nzima déjà. Tu dis bien qu'il y a so pas beaucoup là nzima qui pousse là. Attends moi mais ça bolé na pas beaucoup. Na n'engaye pas beaucoup. Les qui wana ezaki dans ambiance les mais ko bani pour na pas beaucoup. Pour te stopper na on a belle sœur na yo na maman na famille mo baina. Non na ne loko esa bon na télévision té. Si à dire to que le bon na famille. Je t'aime. Je t'aime. Si à dire, mais puis place à Zala non qui est bizarre. Je t'aime. Nazan est loco et na télévision té. Oh. Oui. Et ça pas beaucoup je t'aime. Nazan est loco lo na télévision té les ketchu. Na puis place à Zala na ko so Nazan besoin sola. Na puis na no benga pour na c'est papa je t'aime. Ah ouais, c'est pas long. Mais c'est bien. Et ça pas matin je t'aime. Pas Martin. On va je t'aime. Pas beaucoup, je t'aime. Et que tu panda, oh problématique pas. Au moins il nous a foutu un tabac. Pour bah mango hein. Pour foutu un tabac pour ça passer. Bah ta mai. Pas bon mai ndombe. Abaki ko leka mai te ko leka te. Eh. Non. Abaki okoleka te na ebisa yo non na biki émission c'est ça va tout va la biso. Non et ça que to santé te to so bongisa ya omoni to banzi tiki nyonso na maboko nzambe to sambela to yeba non ke pourquoi est-ce que les cas qui boye a faut to continuer to ça ba mariage et tout nyonso médical. Donc pour le moment et ça non on a c'est na obite ke to kabwani na obite ke non nyonso eza na se totalela siko nzambe ndenge nzambe alingi ndenge omema biso ndenge osalaki tokontinue ndenge osalaki tokoba. Voilà. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV. Après quelques temps, ça fait combien de temps depuis Makambango? Ça fait pratiquement 6 mois. 6 mois. 7 mois. Tous en juillet. Hein? Il y a 7 mois. 7 mois. Vraiment. Courage. Conseil qu'on a opé ça yo presque. Si réellement Mbilinga Bilingezali Sola vraiment na papa Martin a permis ses esprits à luka la famille nae a boumara moto pour papa Martin parce que dur et ça tu qui poto trop non c'est ça qui dur mais on a mis tous ensemble tout comme ça en Zambie ça qui dur mais la minute tous ensemble moi banzambe ya sena visa ba parents na biso na to yebi yango moni lelo presque za Kinshasa yango moni to vandi boye na mikono to solo so ezaki ba parents ba nzamba sete to vient to santé te pe to seulement na ndenge na biso après mais le quoi to yebi ke baza ba nzamba se yango lelo to vandi na to sikinde ba bato to pesa temps na temps to pesi temps na temps to pesi pe nzamba sala wa ye nzamba guider Alexandre. Merci d'avoir abonné tu à Congo Liziba TV. Merci na papa pour le fiki pour FBT Misalande. Il y a Gisèle Tati, maman Versa c'est monté ma prince. C'est la FBT la prise qu'à la paradoxe. FBT papa pour na maman Nathalie baso la très bien. Moi j'ai été rendre ba parler nanga. Et puis que ba on baza vraiment ba na ko bandeni bazo soutenir trop ba jeune. Oui. Ngapé na nina za parmi ba chaîne FBT soutenir donc non le bango directement à la micro à l'Eketu TV donc FBT Misalande plus qu'à la Paradoxe TV et aux Zéladiens. Voilà, merci d'avoir abonné tout et à biso. Au batal rabiso na kati ya Congo Liziba TV. Balingaka émission na biso. Au côté toujours ko linga émission na biso. Et plus que toujours comme qu'est-ce que pour la chaîne. Obi que pour la première film il faut ça là. Ça évolue comment? Oui, film ici na Silisa ba makambo nyonso tout. Donc ma nyonso. Naza déjà na ba image na ngani sur na téléphone vu que tozaki na matanga ya SB papa Fela papa si la bisal ma grande sali non a tourné été
tozaki na matanga SB après Mama Chaque aye kokufa donc nyonso wana et permetaki nga vraiment te na lancer film na ngai na nyonso ezana vu que matanga Mama Chaque ozobima mercredi je pense vendredi déjà na okoti sa premier épisode bamona déjà extrait c'est le cas qui kala et tout donc vendredi oyo il y a semaine otoza émission je pense écoute à l'élo oui donc vendredi il y a semaine otoza film déjà et au cours de la première épisode n'a presque à la Paradoxe TV. Voilà, félicitations d'abord déjà. Comment on a fait au Chili, Yaka, le roi, tu vas chercher le formé belé, bah kin bloc. Va chercher le formé belé, bah kin bloc. Vous savez, dans la TV déjà des retours. Au bas, bah finalement, vous avez parlé d'actrice Oyo au jeu Penakati. Je pense que c'est même notre bande au film Moussoso. Grâce à abonné na biso balinga biso maman fidèle au batiki les ketchoute. Grâce à maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour félicitations. Mais conseil chaîne sauf film. Combien de films? Non, film est liboso na chaîne. Mais comme conseil, il faut tenir 3 films là. On a pas tourner au pays mal sur YouTube déjà. On a privé. Oui, bon, et ça quand les camions sont début et tout, aux mécanos nous. Dans le cas, ils ont filmé, ils ont 10 épisodes. Pendant que le film est les cas, dans le tournage, comme conseil, c'est deux qui abandonnent un peu sur le mot, tenter YouTube qui se nomme Ramona chaque jour, ça là chaque mois qui osera espace na yo. Les lots mutaso likolo mutazate ça comme ça na bien ba tu ba féliciter ba olinga na vie déjà oza par exemple ba actrice o le lope ba komi ko sepela na bango ba mi ko linga bango pe na game na yo pe poza ka bango te mutu yote puisque pas yet ye o pas check pas te o yakala mo yesiko bi lumière pour oza non oza lumière te lumière e kontaka o yesiko telemisiko mo ye to iske puisque azata ya nete puisque tozo na biso ye ça bango to puisque peut jouer na e important là message no ko bakisa sous na batu oya yo balinga Priska va soutenir la chaîne na yo oui message no bakisa ezaka que na ye na j'espère que vous singanga parce que non comment filmer na yote na sala pelo na yo mote yangwana na komi eza filmer histoire ya vie kaka bon oui eza histoire ya vie na ngamo maman pas bon boré les ketchup ah zabe makambo eza histoire ya vie na ngamoko nde ezalaka tobetaka mpe bahistoire ya bato mosusu et tout elo mo eleke ninganga mona mo eza drame makasi pourquoi pas mettre ça sur scène parce que wa vie normale ya mamusu elekaki mpe na katimini mais na mettre yango sur scène nameka un peu kojouer yango mpe na scène nayeba nde nini opesa donc voilà yango tosalaki vérité en face titre film les vérité en face donc vendredi au déjà pour épisode à Liboso et to continuer na bino bon ils a filmé moi ils en a 10 épisodes bon tout na rapport à ni les amulai bon parce que histoire paye bon et déjà histoire il y a bien monter ça un peu vaste les photos là que ça bino va branche sous ça mike et on to même on mulai bon. Voilà, merci d'avoir abonné à Congo Liziba TV. Bobo sanate ko s'abonner, bobo sanate ko aimer, bobo sanate ko partager et bobo sanate ko tia ba commentaire na bino. Merci. C'est na film bo c'est na ngote ni ngoli à la prochaine tout ça et la bino la plus qu'à la Paradoxe TV na ba commentaire kaka et ça bien. Voilà, na bi ki na abonné tout ba la biso to luka yo pe tout ça la Kati parce que il fallait monter en biso ça la Kati azate, tu vois tout ça la Kati pour ça bien. Je pense ça va ma déplacement on a qui de Turquie parce que je voyage la semaine prochaine pour le Turquie encore grâce à papa Paul Fiki pour FBT Misalande grâce à bato belé balinga biso ya Gisèle Tati maman Versas to chité na biso na question oyo lelo to moni Mike la Duchesse autant que ça la émission oyo alobi osengaki aloba sérieux au pe mokile belé pe si confiance au ba demi ba encourager ba babi ki ali maman o et ça les mara déjà na 4A et après tu au monde osenga ba esquisse au ba sani poto kata na cette émission. Bon, j'espère que tout a été dit hein. Yé moko mutaloba il kambu yé mon pas zongi pour nous démentir en nga no baksani. Yo baksezate. Donc oui, j'espère que tout a été dit. Aloba qui déjà yé moko alobi likambu après à démentir en gros à passer ni pardon et tout nga na lelo ko baksate.
bémission nyonso bato esi basali bato esi bapesi badetail na bango na neloko oloba esute par rapport mais na makambo alobi sur 100% 80% peza ya solo obino baartiste bosala ye moko alobaki yango to alobi eza faux après ce qu'on ngana oyo alobadi moto aloba likambo ye mo aleki alobi eza faux pourquoi bino bomona kaka ya liboso bocontinue nango parce que bino baartiste catégorie baartiste mosusu baseleki pourquoi leke elokwa yo ovani na ndako na yo ndeko na bino mwa abimi libanda alobi na ndako wana bandumba bazalaka osilika te ndeko no bozala ne ndako moko abimi libanda po alobaki na ndako wana bandumba bazalaka yo osilika te ata oza ndumba te osilika te osilika bao basilika bazali na raison na bango osilika. Voilà, merci. Oh, il est qui déjà. Ce qui est dit en français. Ce qui est dédicace, un message na papa Martin, ton amour que tu l'aimes beaucoup. Non, un message au PC na télévision tel que tu as un bisou ka. Tous un numéro, tous bisous pesate. Merci beaucoup à toi les Ketchou. Merci merci na abonné c'est Congo Liziba. En tout cas bo soutenir ngape puisque na bino obolinga nga kokomela nga puisque tolinga ko mingi tolinga musana yo occasion yango yo oyo azwa occasion tinda mbongo te ya osala eloko te so oke kaka osabonner o aimer o commenter o za coacher na chaîne puisque la Paradoxe TV ezape aide ezape lisuni moko zo bakisa na carrière nanga en tout cas ba mbote mingi na Jorvi Mwanda moto mobimba balobi bientôt film ezoya bambote mingi na bandeko nanga nyonso tosala na bango musala moko na moni bongo digital agronto na moni bongo nani susazawa na moni bongo Chapelé les charismatiques Chapelé na mono kala et ça ninga bien na moni lelo na village Panda. En tout cas des gros bisous à toi. Bambote nanga ebele ba bon séjour à président Apo Firenze Lincoln. Le parfait de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur. Bon séjour à qui. En tout cas, nous avons battu la bisoyo. Bambote mingi na maman Marie Noël Bibondo. Bambote mingi na Stéphanie Pembele. Bambote mingi na Flore na Turquie. En tout cas, ma chérie, des gros bisous à toi. Molat ici à solo. Ma Flore na ngako mingi. Bambote mingi na bafan na nyonso. Bambote mingi na babone nyonso ya plus qu'à la Paradoxe TV. En tout cas, boza awa na monté ma babi c'est vendredi déjà. Épisode d'Aliboso et film na bino vérité en face. En tout cas, restez scotché, branché. Babi to bandi on a début à week-end pour bino nyonso bozwa opportunité à kolanda déjà premier épisode ya film na bino vérité en face. Ngawa bino Chris kanalingi bino mingi. Bino pe na yebi ke bolinga mingi. En tout cas, tokutani à la prochaine. Merci. On va abonner tout à Congo Liziba TV na yebi ke bozo appel surprise ka na émission Kati o arole katoko sur la. Moi je pense avant de voyager tout après na kende. Gaël Essingi Mobutu na peso mbote ou celle des gouverneurs de Istanbul c'est sali là où tu es bientôt là tous à la source na Kati on est bientôt là idika na Istanbul les à la somme Istanbul check jobs anglais peut passer na kokate. Merci na ba partenaire nyonso na bien linga bino mingi tout côté jour kozala toujours na Congo Liziba TV et tout le monde balasi ma bisous bye merci na Priska. Bonsoir à papa Martin bye. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.